chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Yeba, ceux qui ont vécu la sorcellerie. Le long de la sorcellerie, il y a inconscience, il y a inconsciente plutôt. Moutois dans la carte, il y a inconscience. Penazolo bela na Oyo eza ya deuxième et troisième degré. Ça la perte. Il y a des choses où c'est important. Ceux qui ont vivre dans la carte, il y a sorcellerie. Sorcellerie, où ils vivre dans la carte, il y a inconscience. Où on a la perte, il y a ma cambo, ma lame. Ma cambo est important, on a beau sana. Il y a un commandé à lui, bêter une tête. Tant qu'on a bêté ce son tête, c'est place ce soit koufi. À la mouki na ndoto, abandi ko banga, abina bomi ce soit batu. Mais aïko asambelika mouki alali. Après na tongo tanga la mouki, après 45 minutes, ba bengi ba bisi wabi moi na grande sœur na yo aza grand joueur. Akena ki na ba province pour akena beta ba l'équipe. Mais à côté de la terrain, ndenge za la terrain zo jongler ballon moi na koi. On a zaki li kondi à famille. Donc na kati ya ndoto na abomi déjà li kondi à famille. Mususu aoye bate kazakandoki, oza ozo vivre na kati ya conscience, na vie na yo, okomona na kati ya ba ndoto na yo, okomando vivre ba ndoto. Tantôt olotaka ndoto ozo pumbwe. Deuxième na ya troisième niveau. Wana nazo pesa toujours ba signe. Neni ni okoyi koyeba mutu aza na kati ya sorcellerie. Deuxième point nango eza boy. Mutu oyo aza na kati ya sorcellerie ya deuxième niveau to ya troisième niveau po oyeba ye batiaka bango ba signe. Bazaka na ba signe. Ya mona mutu mususu na vie na ye aza na pota moko potana eumeli. Potana ezokende 2 ans. Potana ezokende 3 ans. Potana na ba lukela ngo traitement batikala consulter. Monde ya ténèbres lokola déjà ozalaka agent na bango sans yo yeba. Ya moni batu mususu bela malade akena hôpital. Ba luki traitement ba pesi kisi. Ba sali nyonso abiki lelo na mwana so bandi malade. Batu mususu azobela ke na hôpital ba sala examen ba bi non za ta la maladie mon côté mais na kati na za malade nzoka monde ya sorcellerie déjà ba cotiser na kati ya sorcellerie à premier niveau on comprend que tantôt santé na ninga na pamba pamba on comprend que na kati ya vie na yo o mona na osala ba période moko o mona okomi kitoko makasi. Batu baso mono baso tala babi en tout cas mikolo komi kitoko mais comment batamo ko komi fané elingolo baboy batu baso tala ba moyo lokola obandi ko vieillir et bandi ko vieillir mais période mususu mona okomi vraiment très bien mais période mususu batu bando tala okoza moi c'est kitoko tentire komi bien osa bien mais ba période mususu mona komi vieillir ozo comprendre o pa kola mafuta aussi mais susu te. Même savon bande ko sale la même mafuta mais on comprend que le lenge o komeli batu bandi ko banga yo et une sorcière ou un sorcier a ko créer une maladie grave na nzoto na ye andima abela 20 ans 50 ans kaka po a déstabiliser bino batu bosana mbongo ayebike na kati ya famille mbongo izalaka ayebike na kati ya famille richesse izalaka mais a créer malade wana eumeli na nzoto malade wana kufaka nango te akosila makila bo bandiko tambola makila sili omona biki eza pe na bana mususu akoki azala na kindoki akoki ko se faire ba violer donc azondima ba violer mona batata mususu tata mokolo mukonzi mobali na yo mariage zaki bien mais akeko violer mwana musala na kati ndako ozomi tuna mutuna a violer mwana musala yo ndenge ni mobali na ngaza mabete mwana musala za na kati ya sorcellerie asali a travailler mobali na yo ne ayo sala ke mobali no a ko violer pour akutana ba problème pour via mobali beba tamsuba kangaye 25 ans de prison 20 ans de prison mutu musu za bana musu mona ba violer eza mobali wana eza mwana wana na ndenga kindoki soko moni ke mwana moke ba violer ka 3 fois 4 fois pas ba tu comprends que mwana wana za misama be utiliser beaucoup et ça na ba beaucoup musu mona ndako no ya bien te normal te comment pourquoi ko luka na akolongo na Afrique akena Europe pourquoi ka yibie lamba ya mutu aye nango
bazui ba utiliser yango ba kangi ba yamona ba tebele ba vida bango beba likoloka ya suri puku kakao ozomona o muta koti na kati ya mpuku mona sala kir dam na société bi papa na za maître menga na koma ka mpuku bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Praise the Lord, que Dieu vous bénisse. Bino batu bozolanda biso, Nzambe amona bino apambola bino. Na lisusu na bandako na mabota ko mema o sango malamu o Nzambe apesi biso to partager na bino na temps oyo yozolanda biso. Eza ya bino pasteur Guillaume mutobo lingaka mingi onga pe na lingaka bino mingi Nzambe apambola bana o nyonso naza ko encadrer na nzela ya téléphone na nzela ba prière na nzela ba ngomba bino to bengaka ngai Nzambe apambola bino malgré na tangi ba kombote mais boyebi malamu kolo apambola bino na bandako na bino Nzambe atia kimia mikolo leki na bandako bana o etali la sorcellerie du sang kindoki ya makila mais na ki ko passer na journaliste na pesa ki balolenge ya signe ya 3 degrés à sorcellerie na lobela ki sorcellerie inconscient puis na lobela ki sorcellerie à 3e degré puis à 2e degré mais le long nazo continuer matin nanga sur la sorcellerie mais na lingi avant toute chose na linga to sambela et ceux qui to sambeli et ozala vraiment malam mingi tika Nzambe apambola yo mutu oza kolanda biso wana tokangi misu kolo na pamboli na netolio poza malam. Merci pour la grâce na faveur na yo. Na pamboline de ko mwasi ndeko mobala zolandanga. Tika ete délivrance ekota na ndako moko na moko na kombo na Yesu Masia to bondeli. Amen. Kolo apambola biso. Lelo na ngina loba comment okoki ko détecter tokoki ko yeba mutu oyo azana kati ya sorcellerie. Na loba ki sorcellerie na définition simple eza art ya destruction. Na pesa ki Jean chapitre 10 verset 10 Bible lobi Christ Jésus lobi les volets ne viennent que pour égorger détruire mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela soit en abondance. Bible lobi muyibi aka pona ko égorger d'abord ko égorger des akoboma. Deuxième des choses ko détruire. Alors, muto est pour détruire ce qui est pour détruire sur tous les plans. Il y a une qui définition de la sorcellerie. Et ça, art, il y a destruction sur tous les plans. La personne qui art, il y a destruction. Il y a qui muto a la kati ya bondoki. To muto a outi na kati ya famille qui ndoki ya makila. Ako banda ko vivre vie à destruction la vie na ye. Ako tika la ko sepelata mukolo mokote. Ce qui a luki zambete. Tika zambe apambola bino. Landa biso na bokebi. Soko landi biso o sosoli malam. Benga biso na plus 243 85 88 17 579 wana orosolo nanga i pasteur Guillaume tango so nanga tokozwa tanko bondela na yo pe tokozwa tanko kota na profondeur ya prière bande ko na bondela na bomba yebi biso to lekisaka bonte soto sambeli na yo te tika Nzambe apambola yo et nazolobela comment okoki koyeba soki ovivaka na kata sorcellerie lelo nazolobela sorcellerie ya inconscience ou ya inconsciente plutôt muto za la kati ya inconscience pe nazolobela na oyo eza ya 2e pe 3e degré na bisoki ovivaka na kati ya kindoki mususu aoyeba te kazakandoki ozo vivre na kati ya conscience na vie na yo okomona na kati ya bandoto na yo okomando vivre bandoto tantôt olotaka ndoto ozo pumbwe na lobaka chaque fois ko pumbwe za ka de sorte mususu cause de la révélation. Mais mususu zomona ta musomoni ba soda mo bande kolanda yo mais Nzambe a épargné à sortir mais à chaque fois soko lotaka na bandoto na osota ko zo pumbwe ozo comprendre na bimaka na zo pumbwe c'est que okota déjà na kati ya kindoki oyo ya kindoki to ba sorcellerie inconsciente donc za kati ya inconsciente oyebaka te na baka muto za kana kati ya kindoki sa ayeba ya premier niveau eza mabeko le kamuto zo vivre deuxième niveau po okoki ko silisa batu na famille maman moko na sambela pona ye maman wana na butu aloti
aloti soso mobali po bazaka na grande sœur na ye grande sœur nazaka na sorcellerie makasi mais aloti tellement la kati ya lopango bande ko interdire ba soso bakota po bazaki na bilanga na lopango mais soso moko na ndoto soso akoti na kati ya lopango grande sœur na zoyebisa ye abizwa nzeto bamba soso tala soso akoti na kati ya lopango abandi ko benga na soso soso alokente yana a commandé lui bete nzete tango abeti soso nzete sur place soso akufi alamuki na ndoto abandi ko banga abina bomi soso batu mais ayiko asambelika mokie alali après na tongo tango alamuki après 45 minutes ba bengi ba bisi ba bi mwana grande sœur na yo aza grand joueur akendaki na ba province pour akeno beta bal équipe mais akotika na terrain ndenge zaka na terrain zo jongler ballon mwana na kwei o azaki li kondi ya famille donc na kati ya ndoto na abomi déjà li kondi ya famille yango na ebi abengi nga na ebi sina bi mama on comprend que na kati ya makambo yo oza à la base oza acteur ya makambo nyonso eleki c'est que yo nde obomi alors muto yo aza la kati ya inconscience okoyi koboma bato sisi bato la kati ya famille tika nzambe apambola yo na bi tika nzambe apambola yo na bande koloba oko comprendre que na bandoto na yo bandoto no ekozala toujours bandoto moko ya bien te tantôt ozolia misuni tantôt ozokabola misuni tantôt ovandi na ba réunion na kati ya bandoto na yo ou bien bavandi sur na kati ya réunion on comprend que oza na kati ya kindoki oza na kati ya inconscience et nek inconscience wana nde zakama be na kati ya kindoki na kati ya conscience okokanga bato silisi bato na kati ya famille gloire à Dieu nzamba pambola yo na olinga mutu moko oyo comprend makambo na kati ya conscience obenga biso tokosambela afin que nzambe akangola yo deuxième point on comprend état ya santé muto azaka na kati ya sorcellerie ya inconsciente na kati ya vie na ye oko vivre état de santé na yo ekozala anormal tantôt tu es malade tantôt tu es bien tant mususu za malade tant mususu za malam ya malam tant mususu obiki tant mususu za malam tant mususu obiki tant mususu za madon okobanda ko vivre problème na kati ya santé na yo oko comprendre que monde ya ténèbres lokola déjà ozalaka agent na bango sans yo yeba yango moni batu musozo bela malade ake na hôpital ba luki traitement ba pesi kisi ba sali nyonso abiki lelo na mwana so bandi malade batu mususu azobela ake na hôpital ba sali examen ba bi non za ta la maladie mon côté mais na kati na za malade nzoka monde ya sorcellerie déjà ba cotiser na kati ya sorcellerie à premier niveau on comprend que tantôt santé na ninga na kapamba pamba tant mususu za malade tant mususu okomi bien tika nzambe a pambola yo. Troisième point toujours na kati ya conscience oko vivre na kati ya état ya nzoto na yo oko vivre ba épidémie nyonso ko ya yo oko tomber victime ya omona batu musu ako salela savon nyonso o ya lingi antiseptique o batu ba bezaka malamu mais ye pa na ye makwanze ko silate ye pa na ye aozana bagal ye pa na ye tam mususu mwana na ye aozana biloko moko na nzoto biloko moko eza anormal eza basini ya sorcellerie ezaka mingi basini ya sorcellerie o bolukela ngo solution bozula ngo traitement etikali ko pesa malamu mais lobiko epesa mite o comprend que eza basini ya sorcellerie tam suna nzoto no mona biloko mo lokola bekai tam suna nzoto no mona biloko mo lokola makwanza tam suna nzoto no na mutu na yo o mona kabiloko mo so bima lokola ba pota mais on met là bakisa ndenge na ndenge sila kate on comprend que déjà monde à ténèbres et kotisa on a kati ya sorcellerie o to bengi sorcellerie la sorcellerie inconsciente donc on vivant la kati ya inconscience yo ye bakate. Quatrième point on comprend que na kati ya vie na yo o mona na ozana ba période moko o mona okomi kitoko makasi batu baso mono baso tala babi en tout cas mikolo komi kitoko mais comment batamo ko bokomi fané elingolo baboy batu baso tala ba moyo lokola obandi ko vieillir et bandi ko vieillir mais période mususu o mona okomi vraiment très bien mais période mususu batu bando tala okoza moi c'est kitoko tentire komi bien osa bien mais ba période mususu o mona komi vieillir ozo comprendre o pa kola mafuta o simba yo susu même savon bande ko salela même mafuta mais on comprend le lenge o komeli batu bandi ko banga yo c'est que ngelo baboy ozo vivre na kati ya sorcellerie inconsciente ce qu'on a kati ya inconscience wana première années na monde ya ténèbres oboti déjà na kati ya monde ya ténèbres
Et ça, bato mususu bande ko koma ozomona lokolo komi vieilli, c'est que na temps na zolek sabate en grossesse. Ozolek sabate en semi. Lokola moi si wa memakaze ma 9 mois. Dans le monde à ténèbres na kati ya bondoki sa oyo yeba, ba memiso déjà semi. Mais soki oboti, au monde na misuboye na mokilibo okomi pop bato komono bien mikolo mafuto elingi yo nzoka ozana kati ya wale. Tika nzamba pambola muto zolanda biso. C'est que okomi déjà na kati ya wale. Mais mikolo soki o comprend que na vino makambo esa makato, tantôt tentir na yo baby. Tantôt ozomo la santé lokole baby. Ozo comprendre te. Mais tantôt baye komona yo okomi bien. Keba ndeko, keba na monde à ténèbres. Na monde à sorcellerie déjà obanda ko bota oye barate tika nzamba pamolo soma kambo esimbi yo benga biso na plus de 243 85 88 17 579 ozo pasteur Guillaume o comprendre ko buka force à sorcellerie nanzela prière nangina biso la sorcellerie existe mais le qui Yesu Masia na makasité Yesu Masia za makasi ko le kabondoki mais ezo senga yo o comprendre o vivre na kati ya ignorance te. 5e point, on peut vivre na vie na yo perte, perte. Il y a des choses où c'est important. Ce qui mutazo vivre na kati ya sorcellerie ozo vivre nango na kati ya inconscience, on va la perte ya makambo malam. Makambo est important on va bosana. Au monde batia oubli, o koma bosana. Muta peso rendez-vous lobi yakana sungayo. Na peso mbongo boy, batia oka oubli. Muto peso rendez-vous bilobi yakana dossier musala ba peso oubli pe ba pesa yo bolembu ba peso distraction o comprend que monde a ténèbres comment ko manipuler yo non sambela nsambe na linga nzamba ta akangola mutu moko o azola na matia osiko nzamba be ma délivrance kati ndako na yo nzamba bimisa yo bimisa libota na yo abimisa mobile na yo abimisa mwasi na yo na kati ya sorcellerie inconsciente nzambe akangola bino botika bomo na loboko ensemble na combo na Yesu Masia. Deuxième point, tokolobela na o etali et sorcellerie, il y a deuxième na il y a troisième niveau. Wana na zo pesa toujours ba signe. Ndeni ni okoyi koyeba mutu aza na kati ya sorcellerie. Deuxième point nango eza boy. Mutu oyo aza na kati ya sorcellerie ya deuxième niveau to ya troisième niveau po oyeba ye ba tiaka bango ba signe. Bazaka na ba signe. Ya mona mutu mususu na vie na ye azana pota moko potane umeli. Potana ezokene 2 ans. Potana ezokene 3 ans. Potana ba lukela ngo traitement batikala ko zoate. Oko comprendre que na monde ya ténèbres musu ezaka signe o batiaye. Musu ezaka nzungu bandoki. Musu ezaka signe batiaye ya kibokonzi. Ya ngwesunga kaena kibokonzi na ye. Po azala bongo. Donc azala na pota moko boye e umela. Donc muto yo wana ezesu na kati conscience te. Wana eza muto azala sorcellerie ya deuxième to ya troisième niveau, il y a troisième degré. Donc bakotia ye pota wana ekovanda na vina ye, pota wana nde ekobanda ko surveiller bo moyina ye. Bolukela ba traitement o abela mbasu antozo kene 7 ans de ko bolandele malam. O mbasu antozo kene 8 ans bolandele malam. Mutu apota so pote le ki makasa zo bikate. Ta muso ko créer ba infection pa kufi. To ba katie lokolo. Mais ye pota wana etikaliza batu muso na pota na lokolo. Alata ka chaussure. Mais ça n'a pas mort à kala. Rolanda bien ça nzunga bandoki. Donc mutazo vivre na kati ya sorcellerie, il y a deuxième niveau, na troisième niveau, sine na bango koyeba, musuba zalaka na pota moro batie na nzoto. Pota wana ezali mena sala mwana moro kirda ma sorcellerie. Azalaki azo sonanga yu papa. Poto na zala ngona lokona ume lango 5 ans. Poto na zoka na ngona porte. Na bano bima na porte ndako na kangi porte. Porte libene na zoka. Mais papa pota oyo famille batambo na hôpital. Bazwa traitement basanga kutu na examen sucre pour battre la pota oyo mais ngamo ko na bi poto papa ezalaka sina biso na zalaka chef yango batianga pota oyo yamoni bato bele bazana ba pota et si la kate landele bien bo sambela o landele bien on comprend que ça signe il y a sorcellerie. Deuxième point toujours na sorcellerie il y a deuxième to troisième niveau signe et ça la bato musu ako créer écoutez et une sorcière ou un sorcier a créé une maladie grave na nzoto na ye andima abela 20 ans 50 ans kaka po a déstabiliser bino bato bosana mbongo ayebike na kati ya famille mbongo ezalaka ayebike na kati ya famille richesse ezalaka mais a créer malade wana ewumeli na nzoto malade wana kufaka nango te
akosila makila bo bandi ko tambola makila sili omona biki aoke na hôpital omona abiki malade wana a créé yango pour famille bo perdre biloko bo perdre mbongo bo sila bo tekata lupangu pokaka ye anyokola bino mais na monde à ténèbres a sekaka bino na monde à ténèbres a sekaka bino habitala bato o comprendre que eza na bato msu abeli trop na vie akufaka te abikaka pete abelaka kaka bolandela ye nabito kanga mama nondoki nabito kanga papa nondoki eza pe na papa msu ba nyokola bana bongo eza pe na mama msu ba nyokola bana bongo abelaka bino ko se okesime mukongo na ngai oyo kosu na ngai oyo nzoka na monde à ténèbres za bino tika nzamba pambola bino ya na bibenga biso na piste 243 85 88 17 579 to sunga on a prié to bonde la pona c'est ça la sorcellerie na kindoki et il y a troisième niveau ils na mutu mususu azo bafouer ba intérêt na ye azana katsa bondoki malingi a bafouer ba intérêt na ye par rapport ya makambo exemple ezana batu musu ozo tangisa na université mais azana kindoki a luka bon mutu atangisa ka université azo luka muto oyo asali sakaye a détruire c'est ça la sorcellerie. Donc, on comprend que Kindoki Muto, troisième niveau, on comprend que si nous avons des Mutu Aza na Bondoki. Pour y sous Mutu Kindoki, toujours en troisième ou deuxième niveau, au troisième degré ou deuxième degré, au moins sa façon de parler, ça la batum soit loba kango boye, azo loba. Neti moi la moi bisi papa na ya bisi maman na maman, nazo kelo mawa. Nazo kelo maman tuni poko kelanga mawa. Abina makambo yo, ngamo na ebi maman na yo kelo mawa. Maman bi papa, moi na nga komi prophète na bino, landela moi no yeba suezanid. Ba landeli moi na nzoka moi na zaki na misala mabe. Na façon koloba. Mususu na yi moi na moko ebisi muninga la biyo zela. Zela moi na butu. Zela totanga na za pouvoir. Sa façon de parler et kolakisa ke muto yo azaka sorcier ou sorcière. Il y a deuxième degré ou il y a troisième degré. C'est ça. Et ça peut na banda mususu akoki azala na kindoki akoki ko se faire ba violer. Donc azondi maba violer mona batata mususu tata mukolo mukonzi mobali na yo banya jizaki bien mais akeko violer mona musala na katanda ozomi tuna mutuna a violer mona musala yo ndenge ni mobali na ngaza mabete mona musala za na kata sorcellerie asali à travers mobali na yo ne ayo sala ke mobali no a ko violer pour akutana ba problème pour via mobali beba tam suba kangaye 25 ans de prison 20 ans de prison mutu musu za bana musu mona ba violer eza mobali wana eza mwana wana na ndenga kindoki soko monike mwana muke ba violer ka 3 fois 4 fois pa batu comprend que mwana wana za misama be yenda benda ka batu ba kene koma tina niveau ko violer tika nzamba ya pambola yo benga biso na plus de 143 85 88 17 579 na ngina pesa ba sini mususu biloko nino ko yeba o bandoki basela ka souvent bandoki basela ka mingi biloko oyo o compagnie ya liboso nangina ba chat lokola niao ba itisaka pourquoi pas ba sorcier ba kota ke pa niao ndoki akota ka ne loko nyo za makila ezala mai ndoka ko utiliser ngo ba kota ka ne loko nyo za makila na mai ndoki akoki ko utiliser ngo yango moni esprit impire so mutabi sûr que chenette nous un esprit impire TV nous un esprit impire mbongo nous un esprit impire amuta lukuta et l'esprit mabe evandaka na biloko ezala mai na makila. Donc kindoki ba sorcier ba itisaka mingi niao ba itisaka mingi mbwa pourquoi pour baza ba animaux domestiques ba vanda ka pembe na mutu ba vanda ka na ndako ya mutu ya oso ba ngi ba ciblo bien ba ko itiser niao ba wi ke so niao akoti na ndako na yo eza po ba kota na nzela ya niao na bi mwana moko ye na puissance incarnation abande ko lata kaka niao muso abande ko lata ka mbwa abande ko kota mbwa so akoti mbwa akoti kata le pont a joué à détruire ya no sambe la biloko nyuso bandoki ba utilisaka pour détruire yo et zika au nom de Jésus ba ko peut ko utiliser beaucoup et ça na ba beaucoup muso mona ndako no ya bien te normalité comment pourquoi ko luka na akolongo na Afrique akena Europe pourquoi kia yibie lamba ya muto aye nango bazui ba utiliser ngo ba kangi ba ya mona ba tebele ba vina bango ebeba likoloka ya suri puku kakao ozomona o muta koti na kati mpuku mona sala kir dam na sosela bi papa na za maître menga na koma ka mpuku na kendaka tina ngola landaka mama na kendaka tina États-Unis na landaka papa na États-Unis mama na ngola na kena pona détruire ba vina bango donc ndenge zawana bakoyi ko lata pe mpuku bakoyi pe ko salela ba toile d'araignée ke bananda kuno ba toile d'araignée
longola ka bato da rene ndeko ezala ka moko ya basine ya biloko bandoki ba utiliser souvent basala ka mingi ba téléphone basala ka mingi ba communication tika nzambe apambola yo na o continuer émission to ko continuer basine o comprendre madame tika nzambe apambola yo o esimbi yo okobenga biso na plus de 143 85 88 17 579 wana kozonga pasteur Guillaume na kolobela na makamusu yo kite otuna question to kolobela yo to kota na profondeur ya sorcellerie ya ko buka force ya sorcellerie ya makila tika nzambe apambola bino wana to kangi miso sika to zomi nangina sambela pona mama nangina sambela pona papa etika nzambe apambola bino Seigneur kangola libota oyo kangola famille balandinga délivrance kota na ndako moko na moko osi bandoki balata ki mpuku balata ki mpese balata ki nyao balata ki nyoso bakota ki na ndako ne pas détruire na détruire bango bazala ko kauka au nom de Jésus-Christ to bonne les 3 fois amen 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 que Dieu vous bénisse.